mitunakao poso mwindo eutande wapio Yesu mwana nzambe yende mondele Esunanga oyoka Maebisinga yonza mondele Asimana yebi Yonda kufela kingai Atamu na Eva bangonde mindele Kakikaka pona bayuda pona ngaite Sengalinga na luka nzambe na ngai ya bamwindo Soki zabulu foto moto mwindo Injustice euta wapio Abama Esengo ezaka mte antema mya biso na tango toyebaka ete bokwami bongo mike oboso bitandula bino wana sina walebu manaka moye topona butu lokola moyi tokolobaka bongo guerre de religion moko ya bamanaka ye evandi na kati ya bosantu wapi epai kani tokokundula mayema bombama mpe kotibolisa yango kopesa yango bomoi ya sika kati ya bato ya bomoi pela moko na bayibanso bakamata mibongo boyinga tokolembaka te koloba ete ya solo moto akamata mina boyebi aina mpifwe bobongo ya bozalisi pe akokela moye yalingi na lolenge na ye na rekopela tango eye ako tambola onte ya mokili ya bato ya bomoi kasi moto akamata mina boyinga to pe ignorant azali moto ye si abungisa mina bomoto ya ye pe akozala na tango te ya kokoma pe akobelema na makoki ya kobongola masonte ya bomoi na ye guerre de religion mokolo moyelo toliki na bolamu ete sanza mokumba boye toyibongo nesengo ya kozala bongo elongo na grand maître Ndebukolo eye andimaki kokata bongo ebale ya Congo mpona kopela bongo na kati ya Congo Kinshasa na ntina ya kopesa bomotoni ya biso na oyo etali bongo mateya ya baangelu ya mwindo to mpe baainien eye ekozongisa biso na bomoko ya bolingo ya kotombola bomoto mpe bokasi ya ekolo mpe molongo ya Afrika mobimba tozalaki na bango onte ya etando na disika ya bobatelami kasi makomelo tokamata mita mabongo libanda toyibongo na Jérémie trouve city epai ya mama Mikumbu na 7e mairie wapi epai kani tokumi bongo grand maître mpona kokundola bozindo ya mai matali bomoto na biso pela moko bino grand maître Los Denos boni santé boni santé madame Kinshasa ikanji oui depuis na oui maloba moko epe bandeko nyonso balandi yo lelo toyimbala misato to pe 3e semaine ya kozala na kati ya eyimba mokonzi Kinshasa. Bon, merci beaucoup. Voyage ezolanda bien. On a vu nous tozo landa biso continuer ko landa biso parce que effort tout tozosala pour ko toyebisa bino makambo obino boyebite oyo ba onge lo ameindo ba lakisi biso to yebisa bino. Donc connaissance oyo pobo landa ngo malamu eko sunga bino eko longola bino na ngumbu ya makambo ebele oyo ya colonisation spirituelle ya escroquerie mingi ezoleka lobi na butu moto abenga kinga ba escroquer na bambongo na makambo tusala bon moya senga mbongo wana azate parce que moto wana aza mystique. J'ai dit laisse-moi les histoires là. Un mystique, c'est un escroc. On doit l'affronter, il faut l'amener à la police. C'est un escroc. Effectivement, ngana mabe. Nga soki osali moto mabe makambo na yo comme côté nanga, moi je peux te vendre à 0 francs. Si la police a besoin de toi, je peux pas protéger un malfrat en fait. Donc même si aux âmes mystiques, même si aux âmes nini so qui escroquer moto pour que la que ça que aux âmes mystiques pour que ça le côté alors là wana côté nanga au baby. Oyembi malamu ete lelo ba diaspora wana to ekipe na mingi neteni ya ba diaspora bali bongo bayindo bakende bongo na mikili ya bapaya pona koluka bongo moto na bango kasi tango babungisi yango bakokuta na bandoko oyo bakoleka na bitando mokolo mwa lelo bakoleka na kati ya banzela ya singa yango ya ebutiri to pe internet bakopesaka bango kobanga kati bongo ya bato moto abengi awa nazala pasi ndeko na ngai kuna lopango balimba botola ngai bite engana na grand maître mystique tinda makambo boye na boye to kobongola yango boye moto wana kotika sika bako bolo bato mbongo ni koloba ba ko escroquer bato bako monza to passe na kati ya makambo ya bato
na Kinshasa kobeta ata na Brazzaville komona ete ndeko abike lopango na sombaki na butu na ko kabato ba ko tambola ba mystique leki ebele musabite pesa mbongo to somba ntaba to somba boena boe to ko bimisa ba biloko na kati ya lopango wana bato batindi misolo esengo pe biano ezwamite soki omoni moto ayiko bimisa yo eloko par exemple na nzoto d'abord to bana na nzoto abimisi yo eloko na nzoto alakisi yango ba cartouche ba silure ba pointe ba aiguille c'est un escroc na ba nyoka ne réfléchis pas le baka oza na escroc en face. Ça n'existe pas ces choses-là. C'est vrai, on peut te jeter un sort, mais sort wana e coach na ndinga mystique ya pe kana monde mystique moto ko mona ngo boyate soki abimisi yango na nzoto alakisi yango dis-toi que oza en face na escroc. Ça n'existe pas. Soki omoni moto yiko bimiso biloko na kacha lopango c'est un escroc. Yaba mosusu ya numéro yaba mosusu a coach na butu, ça dit que butu ya butu kaka a timoni le boulou a tibiloko wana a kundi yango a yikuna maintenant ko sala travail a bimisi yango ka biloko yemoko ayiko kunda na butu moko yemoko alaki ko confesser côté nanga ye alata mwa crocodile boke mwa kaima moke akangi yango na nzoto asala yango bitende ya rouge de maintenant tango bako sala ba travail wana ya ko luka yo luka place akoloba na yo luka place au timona le boulot zwa 10 bidons 25 litres au sopakuna yamai et déjà potopoto 25 litres 10 bidons donc 250 litres sopina esika et déjà potopoto tango ko sala ba incantation ko kwea na potopoto wana abendisinga moi nganda moke wana ebimi après ako se vanier ya spectacle yo ko mona ke ngando biminga na monyango alors que ngando attaque yango na nzoto. Tu vois, c'est de l'escroquerie. Tout ça là, nous on ne croit pas à ça. Lors des Aïniens pratiquent la purification, par exemple il y a le pango, toyi to sameli pour na le pango, mais tu ne verras plus rien. Au moins on appelle le gogo bimate, mais au moins on a gagné beaucoup mieux la bien, ouais, tout ça là kango. Lelo soki na kangambo ya christianisme bakoloba na biso ete bandoki baina kati ya mabota moto na moto ayi bonga monguna ndekone na kati ya libota ese ko sana angele tata mama moboti pe moninga nkulutu ya yo leki ya yo ayi ko bonga la pendo kilia yo kanga makambo ya bomo ina yo okepa musulman olobiete ndeko ya musulman azali kaka islam soko za islam te za musulman te za ndeko na yete okati ya bango babuda bana na lolenge ya bango na ordre des aïniens botangi si bato lolenge kani mabota bondoki pe ina kati ya mabota. Ce qui est vrai dans l'Afrique, bondokieza, hein, bondokieza. Mais tout le monde ne sont pas sorciers. Tout le monde ne sont pas sorciers. D'abord, la vie à moto, dans la vie tout court, il y a le courant et le contre-courant. C'est-à-dire que il y a une force opposée et ça. C'est naturel, ça est là. Parfois c'est pas nourri aussi. Makambo tout et la kabisu c'est pas gaga papa moto ça la bongo, c'est pas famille moto ça la bongo te. Mais makambo et ya kana vie à moto. Donc l'ordre des Aïniens ce que yikunani wana ba prophétie est interdit na ordre des Aïniens parce que ba prophétie wana ils ont kabo la famille. Ordre des Aïniens lobi boye. Kata ba lien spirituel, protège-toi. Tout le monde est pour toi. Mais ngaso qui nous a protégé, je suis sûr de ma protection. Mais moi, je n'ai pas de problème avec toi. Toi aussi, tu ne peux pas franchir les limites. Le col en to sala kamandela lo pango. Lo pango nanga yangoyo. Ya yo yangoyo. Ngana kangi lo pango nanga. Yo ko ya ko sala ngami ndondo ngini. Lo pango nanga ya ko kangama. C'est ça la vie d'une personne. Donc yo zana yo ndoki mais wa moto faut vivre. Moi, je ne vais pas te chercher à te tuer. Moi, je me protège. Quand tu viens dans l'ordre, c'est ça qu'on va t'apprendre. Tu te protèges. Il y a Azana Hendoki. Azana tu n'as droit à la vie na yote. C'est fini. Donc même si Azomon est monté ma bé, mais tu t'en fous de lui. Il se débrouille seul. Donc nous bon lengo. Nini le kakarakati ya bomo ya bato na oyo lenge odo zeni ezokutambisa bato. Moni moto muso abota mina libota papa za malamu, mama za malamu kasi baboti mwana moko mwana ewana akopesa soni okati ya libota. Non.
okoko bota mwana ndoki meyo moko ndoki te papa ndoki te. Et l'olenge kanya azia. Oui, mais la réincarnation non, yena vie na ye oyo eleki alaki ndoki. Akufi a dû purification te akoya ko bota makana ndoki. C'est normal, c'est normal. Ouais, il y a ko bota makana libote ya bato ba yebi mabete biloko ya bomba ko. Azo ya ko coach Sabino futi Sabino karma non. Ça veut dire que bino pe bwana mwa tâche moko ezo senga ke bino pe bo futa karma. Mais ceux qui tâche wana ezate boko bota mwana ndenge wana te. C'est normal. Bobota mwana oyo aza ko tungisa bino. C'est normal parce que bo yebi purification te. Biso na ordre des aïniens ce quoi aïnien oboti mwana debo mwana wana faut basala et résolution de problème ça il faut ba kata ye ba lien tango mwana komi kokola mwa makamba kirikiri wana elongoli. Oui c'est ça. De maintenant moyindo ayebi ba pratique wana te mwana akola na eka bongo azoyeba kanzela Jésus azoyeba nzela purification te azoyeba nzela kokata ba lien mystique te mwana azokola na eka bongo et puis bon Kepeka bongo. Est-ce que c'est à Kovanda, milliers, quartiers, communes, districts, topé mboka, iska bato bakoni Kovanda, et qui peut influencer molimo ya bato et envoûtement collectif, oui. Tobengi yango biso envoûtement collectif. Envoûtement collectif wana ni wana sala que quartier tout bazala ka babundi. Bakuna. Il y a envoûtement collectif. Donc moi na vani na quartier wana soki olongoli na eto ya quartier wana te mwana pa kokoma ka mobu yana ba quartier mosusu ebimisi ba cadre te otala quartier tout otala maintenant peut-être ya cadre bimaki wana ezate mais orgo soki okochi na ordre des aïniens ba koloba na yo que te mwana fo bokata ye ba lien azala protéger azala boyer yeba purification yeba boy pour que influence ya quartier wana erenye na mwana te. De l'eau on comment quand on est motuna le biais tezaka na kovanda na commune ici songolo pakala tout dans la comboté abokola kibana e malamu bazaki malamu kasi bakamati mokano ya koteka lupango bakende kosomba neteni mosusu kasi uta bakende kosomba esika e wana libota na ye bana nyoso kimia ibunga na kati ya bomo iba ndumba wa botami na kati ya libota na ye bazaki na tango ya kalate ba miba botami na kati ya libota na ye ako e batie olenge kanya ko maîtriser bana wana. Mais c'est ça ngamoto moko amonanga asombaki motuka aina benir motuka wana tango na sambeli na motuka wana na lobi na ye quartier oyo vandi quartier oyo vandi même si na sambeli na yo 1000 fois motuka oyo robota lisusu motuka te pona énergie ya wana énergie ya pauvreté comme ya cache ba parents faut bima okende kodwa ndako kote mosusu wana ko tourner et ko mata menga kani kwa na kona na futira te kote na okende na futira na lobi sufi na yebi sur vérité côté ovandi wana ya esprit de pauvreté il est trop mingi effectivement ekenda ka bongo motuka wana pa jwana même pas bene même pas mbongo ebimate ekenda ka bongo ya na garçon moko jeune garçon akoma livre alobelanga na livre na ye na kuta ya laki na terminal donc na aljosa la niveau bac na ameninga na ndako na ye nakina ndako na ye na lobi na ye fo bima na lupango oyo tant ko vandika na lupango oyo vina yo ko bonga ninga na zaka élève na ko sala ndenge ni na lobi anga yesu na ye bisi yo donc ce que yo kinga te tali yo ko nyongela nga bisu na vina yo te fo bima awa ye abimi akeko luwenda ko esika mosusu vina ye bonga pe ka bongo donc yana ba environnement mosusu tango va ina environnement la faut za na rayonnement ya makasi pour ko briser environnement sans ça vina yo ko bonga ya famille ya pe moto te ya environnement énergie environnement wana ezabo mabele ba loka yango ezabo. Donc tu peux pas t'en sortir. Donc faut oser la moto moko vraiment tellement la prière, envoûtement collectif. Donc via moto initiation au yeba spiritualité na profondeur eza capital. Eza capital.
bandeko wana biso epai nepai bokomela biso lokolemi motiami oseta mbeke na bino libungu tulutuku mwambehera moko tuku libwana mitano tuku mitano baksa mokama minei na zomi na mitano eliko ba 081 95 50 415 bon mesano pe numéro bakisami wana ibongo ya grand maître ibongo numéro ya Congo Brazzaville ce qui obengi okamata bango na nzela ya WhatsApp to kamona bongo boyebi okati ya bomotoli ya bato ozali bongo na Australie ozali na Suisse ozali bongo na Benin ozali bongo epai nepai bandeko ya Benin tozali koya kuna na sanza ya mwambe tokozala bongo wana kuna kilte des ancêtres kuna koyingira makati ya bino tokosenga na bino bokaboli makanisi pe bwania ekoto kati ya bomo ina bato bomo ina ngai kosimba kate makambo ese koza kabona boyi pasa babete mamande indoki okoto kende epai na epai nepai grand maître ndebokolo toine mokolo molelo kuna kokota kati ya bozindo ya kokundola maye ekotundisa kabomo ina biso bana pe bakitani na mokolo mwa lobi et koloba grand maître na babota mosusu ete komona papa azaki na bomengo atiki libana bomengo atiki lopango atiki bomengo atiki ba bien to ba kota li français na sima liwe ya pe moboti bana babite to teka lopango to kabola moto na moto akende kosomba epai c'est sika alingi kokende kasi rayonnement bazalaki nango oran o bazalaki na yango tango tazalaki na bomoi epai bakei ekomi obe kokweya bango kokweya ezalaka te kaka te papa azalaki na kisi niko bapete sikoki kosomba ingi kokobebisa bomoi ya bana pe bomengo ebungira kati makambo wana ordre des aïniens etie ba mesures préventifs nini mpona koprotéger maboto Zambe o nakomi tunaka o poso mwindo eutande wapi o Yesu mwana Nzambe yende mondele Esunanga oyoka maebisinga yonza mondele asimana yebi yonda kufela kinga ata muna Eva bangonde mindele Kakikaka mpona bayuda mpona ngai te sengalinga na luka Nzambe na ngai ya bamwindo soki zabulu foto moto mwindo injustice euta wapi o mama